Elalana, ebomani esengo, ndoto na lota kala, lelo elati ndoto, landi makite, lelo solo landi bie, landi il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite que ça mais comment la Canada? Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya sejali. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya peme. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because intéressant. Posant la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Nga soki naza na mega, nakomaka chika Aïda, ya komi na moko. Erizala. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nana mela nani, nana mela yesu, po azali, olingo. Nana mela nani, nana mela yesu, ye azali, olingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi.
maboya koloba suka pie yalilitango kasi oyo ayambi kolo momo ya seko bolingo lokola maya pio natango moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu posala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza kolo Yesu ata yo ekoma ndima okozwa mwana na mai ya bomoi oyo ezali kolo Yesu sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio natango moi sokomeli ekitisi mainanga tikalamela Yesu neliziba maya bombo tikalamela Yesu bolingo ekitisanga motema ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bomo bolingo ekitisanga motema nanamela nani nanamela Yesu po azali bolingo nanamela nani nanamela Yesu ye azali bolingo lokola maya pio natango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio natango moi sokomeli ekitisi motema nanamela Yesu kwazali bolingo nanamela Yesu kwazali bolingo bolingo lokola maya pio natango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio natango moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo mpona molimo yango nde mosungi na biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya nanamela Yesu bazali bolingo ata okomi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te maboya koloba suka pie yalilitango kasi oyo ayambi nkolo momo ya seko bolingo lokola maya pio natango moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila
ata yo ekoma ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali nkolo Yesu sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema mainanga tikala mbela Yesu Yesu naliziba mai ya bomo tikala mbela Yesu bolingo ekitisanga motema ekitisanga motema. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, ko azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema manamela Yesu kwazali bolingo manamela manamela Yesu kwazali bolingo bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo mpona molimo yango nde mosungi na biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya manamela Yesu kwazali bolingo ata okomi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te baboya nkolo basuka bie yalilitango kasi oyo ayambi nkolo omo ya seko bolingo lokola mayapio na ntango ya moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te
Contrairement à nous, les hommes, la vie sans nous superface et faire deux choses en même temps. À la fois être la plus rapide des voitures de série de chez Ferrari, elle arrive à concilier les performances de l'hypercar tout en ayant le confort du véritable objet. 300 000 €, le prix pour rouler sous le restaurant. Mais comme on n'aime pas trop l'amour tarifé, le choix est dans boye bolango maloba monoko ya ngai me maloba ya nga te ngai ya ngadi balobi na nga naloba bakolo ndaku na bayei libota bapesi bino mbote mpe boyei bolango. Nous te disons merci parce que tu es Dieu et nous te reconnaissons comme notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu es notre Créateur. Nous croyons que nous sommes tes créatures. Nous te disons merci parce que nous nous sommes rassemblés ici selon ta volonté. Parce que tu as voulu unir l'homme et la femme. Parce que tu as voulu unir les familles. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur. Nous te laissons ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Doko. Gloria, mwana limusakate namlo ya bota nani mwana limusu aone kana ngai ape mama yule ne kananga bisu ya kanoko bisu bana ya kisasa na shujina merci kombo ngai papa Albert ngoma Albert ye kombo na ye matona sana ye papa Brino ngoma Brino. Gloria abotama ye mokote mais na obanga pe lokwa bozami na kati il faut koya kosolola lisolo na tata otie mwa casier il faut kanga les 4 coins po ntango oyo kosenga loboko ya mwana na ngai bato bayeba eza mpe na mwa bosenga wana il faut kotia mwa pata parce que papa aluka moyen ya kolengela mwana na ye peut-être alaki na zipo mosusu epasuka awa tia mwa pata moke po tosometa mwa zipo asika mpo abima ngebungebu na miso ya bato ntango bako kotala ye yango toyebaki 300 $ yango wana yango tomonaki na 12 kaze ya masanga manso oyo tosengelaki bino yango na libota balobi na nga naloba na bino merci. Mena yango lokola ezalaki ya mbala kaka otolanda likambo na mokuse bobika tuba biso tokoya tolingi tomona facture yango bopesa biso tokoya tobundana obe wana loka toyaba na nzambe c'est sûr que tokoyokanaka kaka yango moni ntina oyo papa abengaki basemeki na ye bamama ya Gloria toyokana tosala mokanda oyo nete soki ekomelaki bino mokanda ekomelaki bino oyo tokana peut-être yango oyo Memorandum. Vous honnête, vous avez des pèses aux autres comme le président de la République. Bio Dizo Matate. Tokosolola kaka papa biso. Tokosolola. Oh, mémorandum. Première page, deuxième page. Toyambi. Merci. Wana komoni na mikakala ya mibali eza tata
asengi mpo na ye étant tata ye na bato na ye na libota na ye mama mpe epa biso mama asengaka te biso toya bakongo epa bakongo moto alobaka yaka be noko noko afandi noko alobi jamais lokola yo papa osengi boye ngai mpe tika nasenga boye yango tokanisaki ke mpo totia mabaku te na nzela mwana asengeli kokende bomoyene mobimba tomonaki ke na bonzambe na bomoto mpe na bolingo nyonso tosaleli eteni ya papier wana. Merci beaucoup. Papa yebisi biso ki avandaka na Matadi yo seke na Matadi basema yebisi biso babalaka mwasi na combien yo so bandi combien ezaka be 500 na Matadi eza 200 Kinshasa nde 500 et puis aza de père et de mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nalingaki boseka toyi koswana. Amen. Merci beaucoup. Mukanda oyo okopesa biso mwa miniti mibale nabima na yaya na ngai tolekisa lisusu dernier regard. Deuxième thé. Dernier regard afin que tokangisa liloba na biso epai na bino. Soso aliaka wekoki na mongongo na ye okoki kongenga ndenge nini okoki kozala monene ndenge nini eloko komela kaka oyo ekoleka na mongongo na yo nayoki nzambe asunga biso makasi mwasi tozobala bana na ye bazwaka bavoisin te bazwaka mpe tata lopango te epai na biso ezalaka te soki mateya wana nde mwana wana aza nango Papa, bana na biso bakobanda zwa bilongi ya tata lopango. C'est ça. Omwe ndenge mwana tobungi to tozwi bobungi te yo biso epai na biso mwana azalaka ya tata na ye azalaka ya tata na ye manœuvre dilatoire mataki ekitaki toyebi te tel père tel fils et l'enfant appartient à son père. Fille ou garçon, il appartient à son père. Yango wana biso soki tozobalisa noko akotia ni A ni B. Mais le kola toke pa ba Rome. To sala boboni. Boboni dima. Zoyo lokola toke pa ba Roma to kobina lokola ba Roma. Kasi mwana na bino tokobenda ye matoi liboso na bino bana na ye bazwa voisin te bazwa pe tata lupangu te babota pe chinois te ya mibale nazolinga koloba noko mingi te nazolinga koloba mingi te po naza na posa bosepela po mwana na bino aza na kimia epa na ngai ntango bosepelaka te tonyokwamaka mingi kozala mwasi ya kitoko mwasi ya malamu mwasi ya kongi na nyonso me mwaya vanda na libala eza te po bakobenda ye na singa na singa nini kingandi asepelaki te kingandi asepelaki te yango omoni toza koloba tolingi matata te kosala ngai ezali ete tosilisa na boyokani moko te ya kolandela ngai na nsima eza na besoin
bakoko na ngai babotama na simba bango baza pe ya bino te soki epa na bino mwana azaka ya noko epa na biso pardon te wana eza lokuta mpenza toza koyoka nango malamu soki aza na bandeko Gloire aza na bandeko na ye ya mibali bayebaka deja communiqué oyo ke bana na biso ya ye te soki mpe akei bango bakanga ye mabota te o papa na bango alobaki ke bana na ye baza ya biso te abota te toyoka nango deja awa biso mpe toza na coutume na biso kasi tokomikitisa nano na oyo ya kanda epa na biso balobaka libala na libala esika okenda kobala eza okendaki kobwaka na fulu fulu atondaka te ya bongo te fulu atondaka te azalaka besoin ya matiti mikolo nyonso ndenge tovandi awa eza suka te ndenge na ye boye awa na ye osombele suka na bisaka te na ye kozwa mwasi oyo nakokontinue kobala bomo na ye mobimba ti akokoma koko papa kazaka suka olata yango te okolataka bakazaka mama ata olobi alata sipere kaka bongo maputa ekobima lobi akolata yango te papa nazoka papa biso akolataka maputa ekobima lisusu lobi ya koleka sipere akolataka ntango nyonso yango epai na biso tolobaka epa bokilo eza fulu kolemba te komema epa bokilo nyonso oza komema kuna ozobala kaka seke mwasi babalaka ye mbala ebele otango ozowela ke ozwa kaka lelo eza neti osilisa libala alors ke epa na biso libala kobala esilaka te bolimbisa ngai mpenza nakozala na bosenga bosenga na ngai ezali ete bolongolela ngai 300 epai ya papa 200 epai ya mama tokende mosika te tolala awa te tosilisa ngo na lombangu tokende na biso tosilisa makambo tolongola 300 epai ya papa tolongola 200 epai ya mama papa biso mwa motuna moke yango tobwaka soki libanda na banzi mpona masanga nde wana toyokani soki ekei bongo parceke toza kotala poshe na biso mpe eza neti okotenga misango alors ke tokobandomemela bino kaka mikolo nyonso oyebike epai na biso soki mwasi aboti ntango ozomema sango epai ya papa bokiloki mwasi na nga aboti sango wana ekendaka pamba te mwa mbenda ifo ezala ozwi bokiloti merci biso balulaka te balulaka bango pamba pamba nalingi obongisa eloko moko epa bakongo mwana alaka jamais ya noko ya mama kaka mwana azalaka toujours atata mais te na rectifie te kozala na kokengele ya biloko mibale bikeseni soki bayeli yo zemi esika moko te leta koloba noki zemi ya yo te soki mwasi alobi ase alobi soki tata mwasi alobi te soki mwana wana aza nani wana mwana botami bongo tata mwasi amefia nalingi na rectifie sino ngai ndenge na boye na mokongo ya tata na mama ndenge yo tunaki liboso me kombo na nga nga na méticité nga pese yo nde eza lutenga te ngatala mundu na nga
Yo ne douté, yo so to kelo na parlement yo ba ko le canon parce que Aden hein. Aden, yo e connaît kata 10 fois. Nga so tali ga ba ah ça y est télé. So tali passa ah te o ça y est to ke. Tata Olivier Kamita to za lokola yo, mama na ye aza lokola yo. Ngana mo ko ti papa pardon, ne doit être parlement papa. Bon, tout la maman pour manquer, merci nous avons quand même béni Bisso et Sengo et dans la Bisso pour discuter bouillir. C'est vrai qu'il y a ambiance, c'est vrai qu'il faut tout loba, c'est vrai qu'il faut tout discuter, c'est vrai qu'il faut tout tatabana. Mais nous sommes au tout loba alors la souka et tika la beko. Pour nani, pour pas nani sur le baka. So koti na simanda ko pa na biso n'était pas na biso ko zo na aussi ama inévité mais na ba village na biso to ke na koti ne sauver to ke ne sauver le monde pantalon et au pomper mais quand on pomper on a so ko moni ngulu ayi ali ni na yo au gagner à ton chance Je suis encore en bonne santé. ngulale ya mususu ngulale raté ya mususu tiba ko ni atati bani donc on a quatre lipota bana babomi yana bana nyonso peut-être mosusu akofanda eloko ya tulelu na ndako e soki ozwi grâce wana oyo esangisi biso lelo tozokosala matomi na nzambe tika te nzambe ndenge tolobaki awa azala ebandeli mpe azala suka ya likambo ya bana babali yana oboti moko te oyo abotaka mwana ye asepelaka mwana ye akende konyukwama oboki nyonso asepelaka na bonheur ya mwana na ye bayema solobi na biso na suka awa ondimi yango tika esalama ndenge lobi wana paseke certainement etina biso na nzambe betela bokiloma aza dangereux Corona eye ko kabula. Biso to ye ko sangana. Corona yaki ko kabula. Lokola to ye ko sangana, seke to ko sima. Nabanzi eloko na nosi sabokilo to ya moto se na boito na ko lengi to lengelaki mokwanga to lengelaki mo eloko kama muke mais sika moto lengelaki kuna bakomo bengana ya moto to disposer muke moi ata 2 véhicules awa priorité eza bino beaucoup na les 2 to 3 véhicules to préparer awa poto kende kuna parce que Masia mokonzi na biso ya batika biso alobi vino oyo na mili yango vino ya suka nazomela na bino yango le vino eya na mwa tina na bakoko na so alobaka mbuka kungu mbuka malafu donc eske lisolo yani mwa kongo mwa kongo ya kokabola toza na wana totomasama mpango tokokana mbango Merci. Bato botindaki na porte po bayamba ngai babuki ngai lino réponse à Mokuse naza na pasi awa esika na réponse à Mokuse na kati ya bato wana yo monaki Adamu yo monaki Adamu si ba Eva na ba Eva namonaki Adamu Adamu mpe alaki wana te ngai neni kaka basi oyo mangoki bayoka te topekisaki toyebisi bango kombo na ye bokilo komeka te kosimba te babeti ngai lino eza na pasi awa sikoyo nakosala nini epai na ngai soki bokilo abeti ngai nakotelema te akotelemisa ngai na taba papa biso so awa lino na ngai eza na pasi oyo nafungolaki na yango porte ntango bakowela yango babeti nakobeta ngai lino eza kosala ngai pasi
sika basambisaka mokilo te sikoyo bana ngo na segeli kopesa etumbu bango nyonso tu na se abenganaki bango ata moko bomona yawa na opesa bino ngonga bobima libanda botala bilongi oyo bino omonaki libanda wana bakaboli ngai lino ya mokilo soko omoni ata moko yaka na yawa parce que nyonso tu na se abengani papa eske azongisi moko azongisi bazali napelisaki miso na yo paipaya nayebi yo wana aza mama ya mwasi na yo oyo atelemi awa ntango babuki ngai lino ta mwasi toabe na mwasi moko awa naboya kopresente bino baseke mpa na biso tokoba ebele akobaluka molimo tala modeli tata mama tata mwasi tata ya mwasi bawakisi wana azobinda wana azoboya baholande ya ye tala ndenge ali eske ya kobuka mokolino modele oyo modele ezongala boye papa ata yo moko mpona mosusu mais oyo nyonso nakotuna utana kotaki na fc ya babukinga ilini bandekona na ngambo utana kotoki na fc ya babukinga ilini yaya lisolo tosona yo bafuye bana yo tosola na biso bakolo wako babengi bamata moto ayekoluka yo okobetaka ye lisusu nasengi bango pardon naza moswahili makambo oko kosalela ngai nayebi yango te ngai ko ekolo ya kimia na lobaka pete okobimisa kaka ebimisi ngai kobeta ngai lino na ngai eza kobina awa abeti ngai kude okilo akosaka te Pabo kilo. Pas biso tala tiemo. Soki lelo moyen ya lité. Total à lobby. Et pas biso to lobaka boui. Soki wana posa balinga yo. Yeba ko lobana mutu. Merci. Lelo na mutu lelo yo. Soki opesi yo mokpanga na yo wana peut-être okobotola yo yango na bato oyo na kotanga kombo te oyo oyebi bango donc lobi ndenge yo ofandi wana na kibokilo na yo epa na biso lobi tokoluka nzela wana taba na se wana lokola yo kaka soki otala oyo toyebi baswahili bango chupa eloko wana ata asambelaka minikambo na chupa wana o elebiso kwa miyoyo moke mwaka bato koyelo lobi ata michopo nango basala mazuzwa wana mwa kote oyo lino eningani te ntango yo komele peut-être kopesa misisa na lino eningani totondi bino botondi toyaki na kobanga totongi na esengo nzambe apambola bino tozala lisusu bato mibale te tokomi mutu moko esika toza kokende bato uti na libota na kimia nde tobandaki koluka koyokana nde tobandaki koluka lokola tozwi yango nzambe azwa nzambe apambola lelo ekomi ya solo kolelana ebomwani esengo ndoto nalotakala lelo elati nzoto nandimaki te lelo solo nandimie elaki nzoto
Papa Bokilo. Bandeko to la ngonga. Papa Bokilo. Tango nekolo mobiba balwaka mokongo nzoba. Lelo na ndimi ke ngai mokongo na kanzoba. Poso kina yebaka. Ndenge telemi wana. Avant to banda likambo na yo famille na bino yaka okakola. Na bino tala ye kakola. Mais nous avons un zoba na weli na nukolia bon na zo la qui sont foudés. Papa, oya bota ke ali zoba te. Eza na mutu moko abenganga lobi oza mukuse. Wa matata. Même si ngai mukuse. Na bengi mulongo na ngai na si. Boya papa oyo alakisa ngai epai wapi ngai naza mokuse. Molai ya moto na mokuse na ye emonana na baoyo abimisaki. Amen. Alors soki na boyaki kosilisa yo soi na monoko yali mpo na boyaki opimela ngai. Alors, na bandaki komituna awa na kosomba nguba na kati ya sachet na poso wapi ekoya kobibila ngai awa soki nini awa omoni na komoloba mingi seke motema esepeli totondi okotondi. Sika okoki kosenga mesa to banda musala nandimi kosala nyonso ekoya ya yango wana na bokoko na biso eza tata kaka moto azwaka maloba ya koloba na mwana na miso na yo. Tata kaka aza na pouvoir ya koloba na mwana ya kozwa mwana opesa yo zongiseli. Tata kaka merci moto asengeli na manso na mwana mais nakanisaki batia nano mesa awa mwa eloko yango tata autela koluka na matadi aya ezala nano na mesa awa mesa ngo wapi oti siko tokeneka na bafrancais makambo kiki bo non c'est la mesa wana tika wana tika wana ya ino tam tika wana voilà obe eza peka tambule eza peka mesa tosisi na lisolo ya tata na noko comme ça soki tata alekama koloba aloba ti ntango azoloba aza na mwa oyo aye na komesa soki mpe ndenge obandaki koloba ke totamboli tomoni tokokaki te kokomisa kokokisa nyonso ye moko tata azala mwana ayoka comme ça ye akozali loba ya koloba na mwana na miso na yo mpe apesa yo mwana. Tala bino bachinois bopesaka bachinois mbongo bakomokima mboka na bango boya kotonda wana biloko na bino oso osomaka ngo te sino papa kilongana nona totika bakolo balinga basala malinga Tiens la messe.
Il y a un zébulateur, on est des capsules. Mais ça m'a le goût. Ça me coûte. Où est-il là? Ça, pesa matanusu, pesa matanusu. yote kusaba musala wana déposer sinon masa parce que yani no masa yani beye kuno beba ina yani bikari bwana yani servi metu babwela vers monsilia sana bwela affaire kana papa ke kuno bela yani comme ça de monde ça veut bakara yani allez pesa d'affaire en cap pesa tutu monsilia kasana kota noko ange monsa mungu mwenye musani noko kwa ile tutu apa monsa vetu bakara nani ya malavu ba na ver monsa ina kapema na pesa kujikusema kufe kusha na mlo soge ba betu alivyo wanasema mimi niko na misikie muna tata matata ndikile hivi vyote niko wanasema mimi niko na misikie no bo to be isinde mulangi wana yapo nete ndio jatata mtondo bonzo ande mama hivi vyote niko nasema mimi niko na misikie Mungu mnaongeza makosa kwa makosa. nasikia yote elema ya mulangi upesa papa Depois na kuterema vitu façon de kuterema il faut prendre fukama na tu vai voir comme enfant papa mko idiso mosi esprit anda bila mifua Nenda fukama. Nenda fukama. Papa malavu ya mimi natina ye ebumwa. Na lingala. Papa masangu na memeli yo pona ngala kisomo bali azobala ngai. Avali ngai pona obamyaka na ndako ya kustuka tena kenda wapi nazalaka na bino na pera ko répondre. Chupa. Pona olaisi obolingo oyo ya mobali po abali ngai po ezala teke akotaki na fenêtre akoti na porte bolingo na ye aberna elilo ahonore ngai En tout cas, la CP ma casse. Parce que nous avons
sipe makasi eloko osali esali na esengo na motema okosokomisa nzambe awa nzambe asali kati na yo okoka honore biso devant mobali na yo ka eza esengo makasi yango wana nazotelemisa yo na kombo ya nzambe pesa maboko kwa motema kokanga te nini te na motema poelele parceke libota oyo ekomi biso na bango tomi kaka famimo donc esengo makasi nakomisi mpe bino panda banafanya sekeseke banafanya soki ofingi obimisa mpona bolingo oyo batalisi ngai ndenge bahonore ngai yango napesi yo mela mpo oyeba mobali oyo abali mwana na yo te akoti na fenetre te akoti na porte. mwana na ngai sepeli mingi po biloko kozali rare nzambe esungi libota na biso babali yo na nzambe bato nyonso bamoni nzambe apesi biso ti ngai naza kozonga ti nakoma na ndako na ngai naza na esengo makasi nzambe azwala Est-ce que vous photo localité la photo photographe na cameraman de la base ngambo likamodi apata pata ngai yangani te sikoyo sukali wa diabete ya nani toyaki na maloba ya pamba te pata oyo tolobaki tikaki yango na ndako te toyaki yango na biso elongo oyo ya libota ya papa oyo ya libota ya mama fongola totala po bakoko balobaka mingi na se ya kazaka oyo baswahili bamisi makasi bakosaka biso bato bamona kwa ngambo ekupele okupe naenda kwa ngambo ekupele okupe naenda kwa ngambo malabula la mama sema la sema non zembo ne zoloba biso nde toganye yakote po bakolebe coupe ekei na ngambo na biso lokola ya football coupe yango wana okangaka foto libela ngai nazali omakolokela na ngai mpa na ye afutelanga mpe na ye nake kimia mpona koevite komema bacharge ebele
toko attirer attention ya bana wana ya tata oyo auti biso oyaki na yango na enveloppe na valeur $11 bien $7 sucré yango akei wapi papa ngai oyo boisson famille ya papa oyo boisson famille ya papa ezela po na ba poche beneni avec mon boisson famille ya mama botalaka na kati ngai yangani nga kati na ba poche beneni kule mona kotia na kati Chupa! Mais il faut que ça faciliter au fait de la vélo. Mais comment? Comment? Yo ya kiboy. Inga osengaki. Ai. Inga yango. Ba ko pewa mitano. Mina. Zabe sima ko limu na ngai po motema na ngai kende kuna te. Oyo kazaka sapatu nini oyo nyonso ya papa alobi oyo nyonso na montre tata mwasi eza ya mama oyo montre ya mama kalaki montre ya mama il faut kobakisa na biloko oyo eza kuna na kati montre ya mama ya malonga oyo ezali couture ya tata mwasi couture ya tata mwasi tailleur il faut pas tailler oyo ilobi balandela biso couture ya tata mwasi kutira biloko mosusu eza na kati ya ndako oyo nde bongo nakozela bopesa ngai bokilo na ngai na maboko ngai nasilani naye papa yo nde opesa na maboko nzambe amona bato bamona nazozongisa mwana okomba ekaka ndenge okoni okomba ye parce que la vie est continuité okomba ye kaka ndenge okomba ye soki likambo ezali nsima famille na yo osali biso sini tokoparticipe soki likambo eza mpe nsima na biso tosali yo sini tokoparticipe donc eloko monene motu ya makasi tosimba nde bolingo etikala te parce que biso ezalaka nde mwana oyo tosala oyo yango eleki nécessaire cérémonie coutumier omoni tosali awa amelisinga bière papa amela bière natuni masanga lekaka mwana mongongo te mela nakimia donc mwana ntina apesi bana wana maboko naza motema nange eza pio eza na kanda te eloko moko te na nyonso esili yango nazomisimwa na maboko amba mobali Coupe
toyaki na mboka oyo toye koyekola makambo toyebaki te epai na biso toyebaka mongala te epai na biso toyebi bandundu te epai na biso toyebi te ke oyo nde moyanzi toyebi te ke oyo nde mokongo oyo nde nani moto nyonso oyo awuti na este tobengaka ye mokongo me ntango toye makambo tokomonaka epai na bino ntango toza bavoisin ntango toza balocataire epai po biso tozaka balocataire na bino oyo tokomonaka ekobangisa biso yango nabengi noko mwana oyo libota ya mama na ye epesi ngai mpenza mwana oyo asimbi yo azali mwana na d'abord ya kodefa epesi yo ye motema na nzambe asepeli komona nzambe eloko oyo natuni mpona nini papa na biso yaya na biso azali na biso awa te na nyongo te sino nyongo wana batikaka eloko te bakongo balandelaka otikalaki na nyongo atonga bakolandela yo okosimba bana te okosala boye te okosala boye te yango nazolinga nazwa mwasi oyo aza libéré de tout qu'il n'y ait aucune poursuite derrière elle azala mpenza sembo akobota bakoko na ngai namema bango na kimia ye mpe abalisa ya ye bana ndenge ye abali biso epa na biso jamais akomona ngai kokende kotelemela ye na porte na ye jamais akomona ngai kokende kozangisa ye kimia na libala te epa na ngai bokilo ezalaka na sanse na yango na kilo na yango alors eloko wana nde nalingaki ezala clair nakoki koboyela mwana te biso oyo ya biso baboti ntango tozoya na Kinshasa babendaka biso matoi ndenge bozokende kuna mokongo te biso toza na ngolu bazondimela biso bana lelo bazondimela bango biso tozotika na biso bato balingani toza na likambo ya kosala te mais au moins que les choses soient claires ntango opesi ngai mwana wana azala na kimia ndenge olongoli ye na maboko na yo ayeba na ngai aza ya ngai azala na kimia na maboko na ngai merci beaucoup merci bandeko ntango bayaki totunaki délégation na bango ezalaki composé ndenge kani balobaki na biso bayaki na moko ya mosali na nzambe na bango ngai na makanisi na bokoko na biso okosepela pasteur na bango atika. Il y a quelque chose, est-ce que ce n'était pas nécessaire que biloko basomba ya otikanga nyongo te toboyi na biso nyongo kupe naenda kwa ngambo kupe leo kupe naenda kwa ngambo oya na biso nyongo kupe leo kupe naenda kwa ngambo kupe leo kupe naenda kwa ngambo Kamunganziko. Yes, kaka. Tebona biso nyongo cash cash.
Photo chargée, voici pourquoi. Ouais. Moi, tes photos chargées. Pardon. Non, pas les athées. Photo chargée. Bon, c'est tout, hein. La bande de part et d'autre. Belina comme machette. Oui, machette est On a kenda bilanga, bien. La bande tout le monde. Ah, vous avez biloko à papa, na biloko à maman. Au fait, na bonzambe et c'est mili est à la symbole. Bonzambe a kelaka batote pour bakoma le lokuba profit à intérêt. Bonzambe a kelaka bato kombo ya nzambe ya bolingo. Biloko oyo elakisaka ke bolingo euti na ngambo ekomi na ngambo mosusu. E ngambo mosusu mpe baa na bolingo. Nzambe akeli mwasi mpona biso baafricain mwasi alaka lokola arbre de transmission. Donc azosangisa bato oyo na bato oyo bakoyi moto moko na bandi kolela ya papa eza ke baregret ezalaki biso nyonso to bazai oyo kati na biso moto akende lokotaka mbongo ati. Donc c'est que oyo eza kolakisa mbuma ya mitoki ya libota mobimba soki yo ntango tofandi awa na nsima ya losambo oza na mwa kokoso ntango yango oza na mwa likwanza ntango yango oyo zambi ndeko na komba libota na bango azongeli yango mbala misato abi twana nyongo te ezala mpe bongo na biloko na mitema na makanisi ya biso bato parce que biso pe towuti na mabota nous venons de parents donc bango mpe tosala mpe bango bazala mpe baparents esika baokende molombali na ye aza awa mais esika azali aluka ndoto kitoko wana ekuta epai na bino ekuta epai na bango na biloko toza na yango tala danger moko mpe esengo moko baye nango danger mpona kolakisa biso ke soki toa na makwanza na motema bakosokola yango na mopostolo yango bayaki pamba te baye na mbongo na bango bitoki na bango me baye mpe na mopostolo na bango oyo akosambela bango oyo so basali biso mabe dieu tu es témoin tozalaki na mosali na yo yango bayaki na ye mpe moto aza na likwanza alandela ye te azwi nimero na ngai kaka awa te makwanza ya te yo ndolingi makwanza ezala naza na besoin ya mwasi na ozobanga azala libre obanga yango ntango mosali ya nzambe aosala mpona nyonso so tosali awa yo mpe na motema na yo oloba na nzambe merci ayoka losambo na yo papa soki otika biso na maboko na nzambe tokangi miso na biso papa totondi yo botondi topesi yo merci ozali nzambe malamu okelama na moto te osimbi likolo osimbi mpe na se oyo akokani na yo azali te bipai ozali eyebanaka mosala osalaka emonanaka bisika nyonso olekaka bilembo no etikalaka oyo ozali nzambe na bilembo bisika mayele ya bato esukaka ya yo nde bandaka oyo ozali nzambe
Papa n'a pêché yo merci, naza kopesa yo merci na tina. Naza kopesa merci avec raison. Au hasard et pas na yo ezalaka te. Yo ebaki mokolo ya lelo. Na pêché yo merci pour un moment oyo merveilleux. Yo permettre to lekisa kati na ndako yo nkolo. Na tondi yo botondi. Na pêché yo merci pour maman na yo nkolo. Yo assisté biso e bandeli. Pesuka ya cérémonie oyo yo lobi obala kotika baboti baye akosangana na mwasi na eba okoma eloko moko olobi babalete olobi pe isato te no lobi babale bakokoma eloko moko yawe natiki bango kati na maboko na yo nasengi règne na yo Seigneur ezala katikati na libala oyo yo nde dondwa katikati na bango yawe kimia na yo ebana kobila katikati na bango nasengi compréhension ezala toujours katikati na bango yawe amen yawe lokola bakokisi mokano na yo bakende liboso yo lobi oyo kaka libondeli ya basali na yo na lobi lokola mosakoli bokende liboso makambo nyonso ekende na kimia bofuluka sécurité na nkolo yesu masi ezala kati na bino na bengani bibaka nyonso oh nyonso ekotelema mpona koya kotia zunguluke mpona kotia mbiringa na kati na libala na bino na bebisi yango au nom de Jésus Christ na fongoli lola au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu Kristo Masia yawe nasengi bazala soudé bazala bomoko Seigneur parce que yo vandi kati na bomoko yango bolobisi oyebisi na bayekoli bayo bozala moko lokola ngai pe na tata naza moko tika ete bomoko ezala katikati na bango nazongisi bile yo kati na maboko na yo osopaki makila na yo pamba te tika ete makila na yo Yesu ebana kobulisa biloko oyo parce que kokota na kati na libumu bisika oyo bakine kosomba yango toyebi te mais olobi tout est sanctifié par la parole par la prière amen na sanctifié yango na nguya makila na ekurusu soki ezalaki na biloko ya mabe ekotaki na kati na bile oyo na bebisi yango au nom de Jésus Christ de Nazareth et apporter santé na kati na baoyo nyonso bakolia bile oyo tika ete lokumu kembo ezonga epai na yo au nom de Jésus Christ tolobi amen amen Gloire à toi Jésus. David, comment t'as coupé toi? Comment t'as coupé toi? Maman. Coupé naenda kwa mobilia akomela biso. Zambi hapa mbele. Coupé naenda akamitote arate. Mwana kwa Mswahili yo. Mswahili abake batika
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na ntango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e, manamela nani e, manamela Yesu basali kolingo. Ata komi na suka e, mela nkolo, lisungi malamu ezanga kwate oho, baboya nkolo basuka kue, yolili tango, kasi oya ya mikolo, momo ya seko. Bolingo lokola maya pio na tango moi, soko meli ekitisi. Olemba nzoto te o, ndeko nanga. Baye nyonso bamona ye, makambo na bango ekongwana. Baye nyonso basima ye, bokono na bango esila. Kasi ngai Yesu, nalingi namona na ngai yo te. Kasi ngai Yesu, kosala nga na mbela na ngai yo. Manamela nani e, manamela nani. Mai nyonso eza mai te, yasemela. Solisa ya solo eza nkolo Yesu. Ata yo ekoma ndima okoza mwana e na mai ya bomoi, oyo ezali nkolo Yesu. Maya pio na tango moi, soko meli ekitisi. Bolingo lokola maya pio na tango moi, soko meli ekitisi. Mainanga, 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 mainanga. Tika na mela Yesu e, Yesu neliziba mai ya bomoi. tika na mela Yesu e. Bolingo ekitisanga motema ye, ekitisanga motema. Bolinga bali. Merci beaucoup lelo. Sokoza soki nani lelo kitoko na yo zomona na te. Tous invités, j'ai la matelema. Toyito banda ko la présentation na ye totalisa biso moto abengi biso komone na. Toma kitoko wana. J'ai la mokosa ba biso ko bisa kitoko no wapi voni. Na banki ni yebisa biso. Merci beaucoup. Merci. Mama o telemi wana kitoko wana pembe wana telo vanda mefandi wana munene nyonso tu wana lezo kena wana ndako ya libala nango bisika oyo esengelaki kombo na ye Gloria Mambu Gelem. En fait Gelem ezali juste abréviation ya Gloria Mambu. Gloria Mambu azali mwana ya papa Mambu Seke na mama Marie Ngomba. Bango mibale baza en invité kasi lelo bazwali ko représenter bango na papa Prosper Seke na mama Ani Ngomba. Soki bazali bakotelema mama Ani Ngomba, Prosper Seke place kitoko oyo ebimeli. Soki bazali koke bango wana nde bakomiseli biso kitoko Kongo. Merci bango wana.
tokoya kotuna bango kitoko wana nini basalaki mpo mama Gloire abima ndenge abimi wana po kitoko tozalaka na formule nango. Alors mama Gloire nde tozomona ye bongo aza fille aînée ya famille na ye, abotami na famille moko abana ebele ye nde yaya. Nde totuni mokolo nini abotamaki le 20 janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Abotama na 2021. Hey! On a le bien. Abotama na 2021. Azamana ayuma kama mobilité. Hey! Akiti lelo. Jeune Gloria Tribuneza Muyombe. Il était à Tanga. Asala science infirmière, place à jouer diplôme né à Gadoua. Fait à part et à moi, ça la formation sur le volet esthétique. Il y a beaucoup de gens. Makamako planté, manicuri, pédicuri, n'est pas zawana à disponible. Aza artiste, Aza présidente de la part de Star. Il y a des gens qui ont des artistes. Merci. Hier on a représenté Papa Israël Mukuba Bibia. Comme il n'est pas présent, tu l'ingité to kene molaï. Tu fan ici na biso. Est-ce que tu peux mettre la maman sur merci beaucoup. Maman aux hôtels, papa aux hôtels, ma tous les canaux service à cadeau. Famille moi, famille Mobali, amis et connaissances. Voilà, pensez pas besoin de zobeta. Cadeau tous les canaux service à cadeau l'équipe Liboso. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, Koazali, Kolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, Yeazali, Kolingo. Kolingo lokola maya pio na tangwa moi. Sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema Manamela Yesu wasali Manamela Yesu wasali bolingo bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Komi na suka melankolo
te oho baboya koloba suka pie yalilitango kasi oyo ayambi kolo momo ya seko bolingo lokola maya pio na ntango ya moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko na ngai